Tala kini ekomi kotuna veye mortuel ya madame Elombe penza ezali jour nini? Ngaye kini bilobela ya mwanza bakomi koloba pamba. Tata mwasi ya madame Elombe vraiment ye moko alobi nenge penza veye mortuel jour ekozala. Bolanda ye kaka na Lingala News awa penza ezalaki danger po biso moko tokitaki tie epa na bango, tokutana ba responsable, tokutana papa kaka azali kolela, mais tata mwasi na ye ya madame Elombe azui courage pe apesi biso précision ya bien oyoyo veye mortuel ekozala. Boyoka penza na micro oyo ya Lingala News. Oui papa nanga vraiment tozawa ndo mon to vandawa na bungisi waza cher ponanga mwana nga mwasi madame Elombe. Donc kombo wana boyoki Elombe za kombo donc misala ya mutu ndo moni la kisina kombo nango to perdre o aza cher pona biso tozawa tozolela leki na biso mwana biso vraiment toza na pasi makasi mingi ya kolobeza te pasi makasi vraiment naza na bana nga nyonso basi tobungisi waza cher pona biso toza na mawa mingi topesa merci na bandeko nyonso oyo otiki biso te ndenge bible ezolobaki bolela na bandeko bazolela vraiment merci beaucoup na président na biso Fati, merci beaucoup na ba ministre, merci na ba député vraiment pour l'assistance na bino tozokabola ma ensemble à tout moment tozo ba merci à mes condoléances vraiment merci to moni ke bolingo ezali. Merci beaucoup Nzambe a mon abino. Musala o bozo sala. On est ensemble. Merci. Bienvenue sur Lingala News Vérité na Vérité Contact, nous sommes là.